famille Bota ya monde mobimba. Joël Barézo yeyo. Procureur ya famille. Ya famille Bota. Mais pourquoi choix wana kaka? Parce que maman Belleville azala mutema bon maman. Voilà. Ezala basi musu baza ba maman mais bazala mutema bon maman te. Parce que même la Bible dit une femme sage bâtit sa maison. Voilà. Donc moi sur la sagité, yenda azala vraiment ba chien méchant. Oh abando tinda atinda batu ba finga ka batu. Donc c'est que ça pena basi mususu bazala ba bongo na internet ça. Oui, eza bongo. Parce que maman Belleville aza mise à part. Parce que yoka dans famille Libota. D'abord, soit définition de famille. Quand on dit famille, on voit Libota. Donc ça c'est double. Il y a la lingala. Il y a la série namte mamalamu, namte mamalamu. Donc tu as malamu, tu as malamu pour famille et constitué à papa, maman, banda. Il y a un préféré na yo aux à la côté à malamu malamu. Ngai ce qu'on a préféré te. Parce que Nazaki embarras de choix. Embarras de choix à quitter. Nazara embarras de choix. Oh, voilà. C'est comme ça qu'ils ont déjà famille Libota, mais au milieu c'est non officiellement. Nathalie, Bolamu, ya maman Belleville. Bolamu. Oyo Asala. Asala Bolamu. Oui. Nathalie, maman Belleville na ba émission na ba vidéo na zara JTT. Ah, tikaboye. Et loko oyo c'est quoi ils ont la battu monsieur sous la agité lobby il y a la agité c'est que on remarque après battu monsieur sous la agitation mais pas na na moi ba fille belé ba agité moi ba check caméra ba agité ba kota ba matanga agité na tout monde donc ba fille monsieur ba agité abungisi calendrier na ye abungisi imagine o mona ke mutu o ta mutu le matanga komi agité kobina bina kobeta masolo moko boye oyo na yo ko kende bongo te na ki personnalité na o ba baye ba fille na lo ba fille to lo ba fille nga na lo ba mamna nga oui so yo lo ba yo to beta ngai na lo ba mamna nga yo concerne nga o ba fingela nga yo pe lo ba yo o ba ko fingela yo o fingela pe muna mutalo ba o ye mutuna mutalo ba mamna télémission. Ici, ok. Moi, Joël Barézo, prends ton lit et marche. Viens à la famille Libota. Oui. Mais les lots dans la famille Libota, ce qu'on dit que na internet, ils ont la rana. Quand na bien. Nana ngo finga le roi pas molé. Mutu moko te finga pas molé. Parce que ba nga ba finga ngani. Pour pas molé ra finga yo na makamo ko to prison. Ngasko ba finga ngani. Pour maman pas molé, ba nga ba yebisa nga violer. Si que maman pas molé za le kuta. Parce que ba finga ngani. Donc ba yo ko fingo te hein. Bo finga ngani. Est-ce que ngana fingi mutu? O fingi mutu. Si que ba finga ngani. Utangi peta ko mo mutu. Te utangi ko pas molé. Ya si di kapo yende mutu il faut aller kana télé aloba mambo ba ke za le kuta. C'est tout. Voilà, merci. Nana Sandou comme Makambu photo solo. Sandou que fait dans l'épisode par épisode. Voilà, le président Joël Barézo au sur le 29 mars 2025 pour présenter Bisso directement bateau qui Joël Barézo baye officiellement membre de la famille Libota. Ouais, procureur général de la famille Libota. Procureur général de la famille Libota. Voilà, oh ça que non, tobunda na musala. Voilà. Tobunda na mafingate. Tobunda na musala. Yo, ozomone lo na mama Belleville obi tena zo na ngai chemin o mais choix na yo wana. Est-ce que il faut pousser batu ba ya ko finga ote? Est-ce que bango baliki molien? Bato ba ya finga ngai est-ce baliki molien? Nga ba molien bando chelo ngana na tongo. A chelo ngana na pokwa. Et puis ya lo mambu pe ya lo kuta. Mamouani non c'est qui le coup. Yango na osenga na papa Molière, les cas na TV. Tu dois dénoncer. Yango loba na batu. C'est obligatoire. Yango loba na batu makambo na loba pona ba réseau. Ya ba réseau akanga mwana moko boya cha ezemi. Ezaki ya lokuta loba yango. Bakuka. Na biboyi. C'est to comme famille Libota, tu sais ko créer ben ennemi. Ba ennemi wana misusu peut-être ba misusu. Ngai ben ennemi esala ngelo côté. Pour mutu moto fingo le roi pas molé. Non fingo pas molé. Mutazate. Bon, naza mbo roi pas molé. Mutazate. Naza mukolo roi pas molé. Ti ba molé. Naza ba koko le roi pas molé. Mutu te. Naza mune le roi pas molé.
Na munene pe na kati. Mais pas molé za kovote, ba musu ba kovo ba ça. No ba so baza ba papa ba finga nga. So baza ba maman. Ah, no posa ka ba papa ndi ba fingo. Ba maman c'est. Pas molé za responsable za na famille za na ba. So ki ka batu moko. Ya batu moko bo za maman. Ba mo finga c'est que maman ba za papa. Ah! C'est qu'il faut la moka. OK, Nazali trop isolé. Trop isolé. Oui. Nazali trop isolé, nazanga moko. Ah, naza vraiment la batute. Nena tala ki famille. O ya bolingo. O na go tia makolo nanga. O ya motema malamu na tuna ki nzambe. Nasali 1 mois et demi. Na ngomba. Ah, tikaboui. Chaque jour na l'autre longa maman Belleville. Ah! Bien on va bozo ka présenter sur le bas. Ah! Olo tare lo ngama besi. So na lali. Nzambe la kisanga wana no ba ku mambuto ya ba théâtre te nzambe la kisanga batuni fona fana na bango. So na lali na mole lo ngama belvi. Na mona mama belvi simnga loboko ate misanga. Ate miso. Ne so te misanga mutu wana maladi na. Na zo mona ngo boss. Dana moni sikona sani. Obi ate c'est que nzambe oye pamba te c'est que nzambe eza recommandation. Eza recommandation. C'est nzambe na lingi alaxinga mama belvi na ndoto. Asi manga tele misanga. Joël prend ton lit Max. Et Max. Entrer à famille Libota. Bon siko yebisanga. Hein? Yebisanga. C'est que Joël Barezo prend ton lit Max. Entrer dans la famille Libota. Voilà. Et puis, procureur général, Yozawana. Donc, les lots là, tu vas galon. Galon, il y a famille Libota. Général. Otali moi si boy. Moi, c'est maman Belle va fandi. So, otali. O refléter gloire ya Nzambe. Gloire ya Nzambe. Famille Libota. C'est que ça maman. Maman. Ça fait na ba soka ba vandi boy ba refléter gloire ya Nzambe te. Ndengo lobi. Les dans la famille. Ozoka te famille. Famille Libota. C'est que otali pe ba place mususu otali obi. Place au bolingo ezate. Moyena ya ezate na ke no tu na Nzambe. Na raison na kutango pété. Na tala pété. C'est que mona on peut tina te hein. Na tala te na raison na te. Nga na yebi na nga ya Nzambe. Yo za depa Nzambe ko mota so batu mususu c'est un sens. Ota so satana. Yo na yondo rebi. Parce que a échoué. Yango akoka isu ko zonga na télé te po aloba. Nga pe na zwa ki temps ebele ya fana nanu na moni donc na moni lelo je n'ai jamais rencontré Dakumuda. Bat ba umo ko ma message ke ba umo message ke neni Dakumuda zaki en vie o lobaki te. Yango pe na tena bi moi non yo coupa ne papa mon lèvre yo kende boye ngala na loba tali na yo loba yo po yo loba je n'ai jamais connu ya on a la mungi na bi ngo papa mon lèvre a envie papa mon lèvre aloba déjà l'état na TV loba makambo yo kosela kinga ezaki lokuta ça tout le monde a obimi ça pe bana ebele na sima na yo na bana o lelo pe bazo sala fierté na yo comment donc ozwa ki temps na bana ebele na bimisa mona oyo na mona ra sala fierté na ngata ko moko enemi za mwana mwindo S'abonner na yo et consommer information ndenge esengeli. Ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso
kaka awa na micro libre et pas ya Jemima Ibele. Voilà, chers internautes, malgré nous ne connaissons pas les noms, mais nous vous honorons cet après-midi. C'est pourquoi, raison pour laquelle nous vous disons, mesdames, messieurs, bonjour, bonsoir. Ça dépendrait de l'heure à laquelle vous allez nous suivre en ce moment. C'est moi, votre humble serviteur, le petit-fils d'un bon maître, l'élève des casses l'artiste. Je suis Exode Mikebi. Voilà, nous sommes sur GI Télévision, Jemima Ibele. Télévision pour l'analyse Nabino. Aujourd'hui, je suis passé sur ce plateau. Je suis avec le président Joël Barezo. Avec lui, nous allons essayer. Il y a que solo la nyonso oyo s'est passé na Katia ville à Kinshasa, précisément dans le monde artistique. Je profite pour dire un grand merci à celui qu'on appelle Esta Morena, la parisienne de l'X, Joyce MJK, Jessie Moulombo. Bah, salutations Nabino, salutations Ebele et pas ya Eldine Mikebi, Gradi Mikebi, vraiment, la salutation na yo, Yango Wana et pourquoi pas à la famille Riziki, Sandra Riziki, Espérance Riziki, vraiment, Bambote Nabino, Ebele, Balobi ni tâche, ni bouton, ni vergeture, moi si yo at 1m80, moi si yo at Tonda, moi si Yanzela Lindu, plus 1 en direct des États-Unis, Maman Wivine Mukanga. Moukoko. Voilà, nous commençons cette émission. Nous sommes avec le président Joël Barezo, que j'ai dit déjà bonjour et bienvenue. Ouais, bonjour, le grand journaliste. Exode, Bambo Tebele. Bonjour, Bambo Tebele, la bandero Bolanda Biso, boza partout, Kisasa, boana Mbujimai, bato boana Malaisie, bato boana Singapour. Voilà, bato bazana Inde, bazana Népal. Bandeko nous sommes partout, bonjour, bonsoir, puisque vous avez une bonne sanité. Bambo Tebele na Choti Mapanda Mama Issa. Voilà. Bambo Tebele na la prophétesse Sarah Mboyo. Bambo Tebele na Fistol Lomé. Donc Bambo Tebele. Voilà. Voilà, merci beaucoup, président Joël Barezo. Lélo, première fois, to joyeux na plateau na biso. To essayer vraiment ko solo là. Nyonso oyo ba fan na yo ou bien mon mobimba oyo ba lukaka ba yeba. Pourquoi Lélo o to vandi na yo na plateau? Président Joël Barezo to bandana nous ne bandeli la carrière artistique na yo. Est-ce que Kobeta di solo la carrière na yo bandan un théâtre na nini pour na to koma oyo to moni Lélo Joël Barezo? Bon, ça vraiment trop moulaï. Donc biso to bandi art na église hein. Église oui. Une église to bandi art na église, église. Si depuis 2000 depuis 2000 to bandi art na église. Voilà ba série ba théâtre à groupe évangéliste. Groupe évangéliste. Voilà, c'est un groupe évangéliste. On a pesa moto au Saranate. Le roi Bissot, et écoute, parce qu'on est église. Groupe évangéliste, c'était le roi groupe évangéliste. C'était bandé au monde, c'était vraiment évangéliste. Voilà, c'est un groupe église. Le roi, l'église union, c'est ce qu'il est là. L'église union, c'est là. Mais ça, le groupe, il y a l'église. Début, c'est une église, mon pépé, on a payé, tu na makambango bande musu ba yeba théâtre ba ye ko lakisa biso ko former biso ti wana papa ne kende wana ba théâtre quartier ya ba église les ala après to tia esprit to lunga plate to zalaki to comme na yo comme pas na église wana ezaki na Petro Congo na Masina na église peka na église na église na Matonge et comme ce qu'on a kaoke pas maman Germaine Mboui voilà. Toujours une église, dans mon abonnement à TV, le groupe évangélique. Netoyaki tout ça, Moussala, Nezala. Après, on a 2006, 2007, c'est que tu es dans Barezo. Donc, ça a une carrière, il y a un groupe Joël Barezo, groupe Joël Barezo, et ça a succès fou na Kinshasa. Tout le monde a obmis ça pe bana ebele na simana oza na bana o lelo pe bazo sala fierté na yo. Comment donc ozwa ki temps na bana ebele na bimisa mona o na mona ra sala fierté na ngata ko mora enemeza mona mwindo. Donc comment on a en tout cas toza na yo. On a bêti déjà c'était pour na ça fierté na on ça fierté na ngata. Zaki muso mona moni même à Tanzanie Nicolo tant zwaki diable Satan a tchaki na place moko boka il t'a détourné
eza wanga pe mwana monde azaki mono na linga mingi bras droit na yo voilà nazwa ya yeba théâtre te na lakisi tellement na état na yo ezalaki familial na linga vraiment nzamba sunga biso lelo yepa sunga pe tamso libota na ye voilà nde na tiaki poids après yango akoma osala nga ba émission na ba internet ndenga mabe donc c'est ça. Voilà, merci beaucoup. Côté à moi, vraiment, na carrière, en tout cas, toujours joyeux. Groupe Joël Barézo, il en 2006, je crois. Ouais, 2006, style Lelo, on continue toujours na CBS. Toujours. Vous êtes toujours na CBS. Toujours. Lundi, na CBS. Lundi, 20h30, mardi, 15h. Voilà, le président Joël Barézo, na carrière artistique, au monde mes attentes ou bien aux mauvais souvenirs aux joies na carrière na yo durant depuis pendant la église qui n'ont comme lelo yo boy. Bon, on a vraiment m'embêter dans l'église à toute une émission. Voilà. Na linga pona beta vraiment donc on a benga ngo parcours na linga tele misala lelo c'est que to ça no programme to beta parcours kaka wana ezala eza tellement moulayi mambo eza tellement belé voilà le quoi toi on a événement la biso za le 29 mingi to le bela vraiment le showbiz le 29 samedi to zala wana ngab na zala wana mingi to le bela wana esala bien bato baluka Joël Barézo ba mona été na ba YouTube tout là. Bientôt là, chaîne YouTube ezalaki tellement wumeli biloko ekota te c'est là donc bientôt là to la musa YouTube mususu na ba gag ya kisikoyo ya kilelo donc bato ba kota na ba page Facebook obeti Joël Barézo ba biloko sikoyo ya moto ozana moto ya kilelo o bato kuna bato bayebi nga nango te so babeti même na page Facebook ABJ groupe film ba mona ba biloko ya kisikoyo ya kilelo o ezali na TikTok nanga babiloka siko ya kilelo ezali voilà donc mingi ya mwana soki ezala bientôt to beta ka babiloka kilelo non babilo essaye ba parcours wana tout ça vraiment émission mobimba to sembola voilà merci na sanduka makambu photo solo sanduka ezali fait dans l'épisode par épisode voilà le président Joël Barézo au sur le 29 mars 2025 awa au présenter biso directement bateau qui Joël Barézo officiellement membre de la famille Libota. Ouais, procureur général de la famille Libota. Procureur général de la famille Libota. Voilà, que non, to bunda na musala. Voilà. To bunda na mafingate. To bunda na musala. Pour musala wana so to bunda nango et ko tambongo ça que ba production ya minene ko le ka ozo salema siko salema. Tu vois? C'est ça. Que non le commis et ça que famille Libota. À même temps, on peut 10 personnes, aux États-Unis, on tourner un film, on kimate. Famille Bota et même tout le temps en Suisse, on tourner un film, on kimate. Voilà, donc ils ont mingi bongo. Voilà, tout ce qui est finga. Donc mingi zabongo, le 29 tous dans showbiz. Donc procureur général il y a famille Bota, donc famille Bota il y a monde mobimba. Joël Barézo yeyo. Procureur il y a famille. Il y a famille Bota. Mais pourquoi choix wana kaka? Parce que maman Belleville azala mutema bo maman. Voilà. Ezala basi musu baza ba maman mais bazala mitema bo maman te. Parce que même la Bible dit une femme sage bâtit sa maison. Voilà. Donc moi sur la sagité, yenda azala vraiment ba chien méchant. Oh abando tinda batu ba finga ka batu. Donc c'est que ça peine basi mususu bazala ba bongo na internet ça. Oui, eza bongo. Parce que maman Belleville a mise à part. Parce que yoka non famille Libota. D'abord, soit définition de famille. Quand on dit famille, on voit Libota. Donc ça c'est doublé. Il y a lingala. Il y a namutema malamu. Donc tu as malamu pour famille donc constitué papa maman bana. Donc papa, maman, si on a bana na famille baza wana pona mabe kota na famille te. Donc ngelo baka malamu nazaka malamu. Naza malamu. Yango yo préféré na yo ozala côté ya malamu. Ngai ce qu'on a préféré te. Parce que nazaki embarras de choix te. Embarras de choix za guité. Nazara embarras de choix te. Oh. Voilà. C'est que qui n'a déjà famille Libota mais au milieu c'est non officiellement te. Nathalie
bolamu ya mama Bellevue. Bolamu. Oyo asala. Asala bolamu. Oui, oyo asala na matanga ya Madeso Pembe tanga kufaka contribuera. Bolamu. Actrice Madeso Pembe ya Nathalie ya groupe Joël Barizo akufa que son homme repose en paix. Ndoba ya Nathalie mususu. Nathalie mama Bellevue na ba émission na ba vidéo na zara JTT. Ah, tikaboye. Eloko oyo sikoyo ezana batu misusu bazala agité. Ngaku na loba mamba batute ngalo baka mambo ya famille bota. Soko lobi yazala agité te. C'est que on remarque pe batu misusu pe na ba agitation mais pas na des na mona ba fie belé bazala ba agité, moi ba tie caméra ba agité, ba kota batu na matanga agité. Na to mona donc ba fie musula ba TikTok baza agité. To mona ka tie caméra na ya zo sala ba fière aza agité. Si na comédie pe batu misusu baza agité. Nga na loba mamna nga. Ah oui. Soko yo loba ya yo. To beta ngai naloba mamna nga. Oya yo concerne nga o ba fingela nga. Yo pe loba ya yo o ba ko fingela yo. O ba fingela pe. Muna mutalo ba oya ye. Mutuna mutalo ba mamna donc batu misusu pe bazala na ba agité. Eza na lobi ba fille. Oya TikTok. Misu baza agité. Abungisi calendre na ye. Abungisi imagine o mona ke mutu oyota mutu le matin okomi agité. Kobina bina kobeta masolo moko boye. Oyo na yo ko kende bongo te. Na ki personnalité na o ba baye. Ba fille na loba ba fille. Ba fille, to loba ka ba fille. Yo zo ngombe maka côté. Ngala za place wana te. To na o ko ka penser na yo. Penser na za penser mo ya bien. Na o loba ka penser na yo. Voilà, donc on a mon qui maman Bellevue. Aza posé. Voilà. Étant que maman. Et puis na oya sala pour na Madeso Pembe. Na koki ko et puis nga nazali vraiment internet était. Oui, tout le monde a internet. Ouais. Nathalie Sigo aussi na salle LPTV mingi. TVP sanga pe. Pesa yo pe. Parce que bato baza libanda ya ba fanatique ba réseau. Voilà. Ba na posa ba revivre nga lisusu. C'est qu'il faut na la moka. OK, nazali trop isolé. Trop isolé. Oui. Nazali trop isolé, nazanga moko. Ah, nazali vraiment na batute. Ne natali ki famille. O ya bolingo. O na ko chama kolonanga. O ya mutema malamu na tuna nzambe. Nasali 1 mois et demi. Na ngomba. Ah, tikaboui. Chaque jour na l'autre longa maman Bellevue. Ah. Bien on va ka présenter sur le bas. Ah. On l'autre longa maman Bellevue. So na lali. Nzambe la kisanga wana na lo ba ku mambuto. Ya ba théâtre te nzambe la kisanga batuni fona fanda na bango. So na lali na mo le longa maman Bellevue. Na mona maman Bellevue simnga loboko atemisanga. Atemiso. Ne so temisanga mutu wana maladi na. Na zo mona ngo boss. Na moni siko na sani. Obi ate c'est que nzambe oye pamba te c'est que nzambe eza recommandation. Eza recommandation. C'est nzambe na lingi alakisanga maman Bellevue na ndoto. Asi manga telemisanga. Joël prend ton lien Max. Entrer à famille Bota. Bon, siko yebisanga. C'est que Joël Barizo prend ton lien marche entrer dans la famille Libota. Voilà. Et puis procureur général Yozawana. Donc les là ti ba galon. Ba galon ya famille Libota. Général. Na ye ko finga te. Pour nga ba yebi nga ko finga te. C'est ça. Biso toza bateau na ba théâtre to ba légende. Toza ba exemplaire. Oui, c'est ça. Donc na roya te. Loga na za na famille Libota. Na no finga bato. Non, na finga bato pona. Mais na famille Libota na mona ba finga. Ba finga te. Si on nga yo finga poni. Toza ba parents. Oyo finga pourquoi? C'est ça. Mais est-ce que choix na yo o nzamba la kisio? Pour les recommandations. Recommandation nzamba ebisio ozomone lo na mama Bellevue obi tena zo na ngai chemin o. Mais choix na yo wana. Est-ce que il faut pousser bato ba ya ko finga ote? Est-ce que bango baliki Molière? Bato ba ya finga ngai se baliki Molière. Nga ba Molière bando tshelo ngana na tongo a tshelo ngana na pokwa et puis ya lokumambu pe ya lokuta mambo ali no sizaki lokuta yango na osenga na papa Molière le cas na TV tu dois dénoncer ya koloba na bato eza obligatoire ya koloba na bato makambo na lobaka pona ba réseau ya ba réseau akanga mwana moko boya tshezemi
ezaki ya lokuta loba yango papa Molière azwa taba inani kolobele wana sikoyo ngata na bimi na zaki épuisé na dépenser mbongo ebele na dossier wana ozomona to sala ba ADN et que na Afrique du Sud et il y a négatif et puis la fille on a yeba na vie négative ya nazwa été so batu ba mitungisa matile loke ba raisonner na l'écran na tambula partout batu na ba raisonner ni mwana na ozwa été tonene atika batu na loko na mutu kanga na zo mona na yo boye na boye papa Molière alobi papa Molière na tala émission papa Molière alobi bota photo o papa Molière na limbisio mais c'est obligatoire ngai na sengi yo c'est ça il faut oleka na TV oyebisa bato ke ba réseau makambo na lobaki pona ezali lokuta ba réseau azomona wana te loba na public oyo tika ba omama na mutu ya lokuta olekisa na TV na yo loba na bato ke ba réseau azomona wana te to sala ADN ezala négative et puis la fille là na yeba été azala ne connaissance ya artère na sentiment bakota bakanchachi kaka po bakanga sentiment na dossier mwana wana nde na tindaka ba avocat baya na dossier nde babi pona nini ngai na tindi ba avocat baya na dossier seke na yebi likamba donc zaki na subasima moko wana et puis ba sentiment tia kenda prison akenda na dossier mwana na te ba tiela ye ke bakanga na bendisi militaire ba mota esko mais dossier nene ya dossier omoni batumi ba justice te justice oza na preuve te baro kango te faut batika yo tellement ba oloba no likambo ke o mwana biso mona na terre pe intel preuve ezate esko bokanga mutu ndeni témoin ezate o azola secrétaire zagi na ye bokanga mutu ndeni esko tellement moyo kanga ezaki te nde batiela ke ba preuve wana ke to kangie na bendisi militaire indice militaire za kwa bakanyo na tenga soda bakanyo lokwa na ba ceinture wana ba ballonnette ba soda ke okoza criminel nde ba komela kiye babiloko wana po batika ete c'est ça tu vois nde bakanga kiye akenda bongo tina parquet militaire otipesa pour na avocat on appelle ça dès le début ti azana na prison bazo continuer na obimisa mbongo ya mabe ba monaka wana parce que tant la fille wana bima o pesa li solo mususu to développer vraiment la ligne vraiment ba munyo ça appena clair c'est ça oui voilà donc faut na luko pena en tout cas pour na ba solo na surtout côté no côté prison côté ne papa Molière à loba à sala émission tongo midi pourquoi en tout cas pour rejoindre exclusivité il y a président Joël Barizo to rejoindre pour na resola pour ba téléspectateurs botika na ba question ebelé ya koyeba dossier ya moi président Joël Barizo et soukandenge nini président Joël Barizo papa Molière assista tika nega bon ngasko na ko silisa ko yebisa bino ke papa Molière bande ko kosa bino ezaki lokuta mais président dossier wana ça date c'est déjà 2016 17 mais ce qui yo lelo lobby ke papa Molière bande ko kosa ba c'est que na 2016 2017 papa Molière ayebaka déjà que ezabongo te pour ya wana bas ba kitaka yo pourquoi papa Molière ayana TV ya loba il y a sa justice te il y a relobate pour yem ta tiaki mbonga financer qui dossier il y a linga ni misama mbonga na yebité tu vois il y a sa justice te moi j'ai été acquitté ministère public acquitté acquitté quand on dit acquitté il y a la qui s'acquiert oyebi likambu te dossier sili oui oyebi likambu te dossier sili te acquittement ezaki oyebi likambu te oyebi likambu te voilà accusation nyonso baba o ba accuser yo oyebi likambu te yango nazala acquitté tellement ya yeba ke a échoué yango akoka isu kozonga na télé te po aloba nga pe nazwaki temps ebele ya fana nanu namoni donc namoni lelo je n'ai jamais rencontré Dakumuda bat ba umo ko ma message ke ba ko ma message ke o neni Dakumuda zaki en vie o loba ite yango pe na tena bi mwana yo kufa na papa Molière yo kende boye ngala na loba tali na yo loba siko yo po yo loba je n'ai jamais connu papa Molière ya on a la mungi na bi ngo papa Molière a vie papa Molière aloba déjà l'état na TV loba makambo yo kosela ki nga ezaki lokuta mwana
akosa mwana wana nazwa ye te nayeba ye te tosala Aden jusqu'au Aden na moment na 2016 ana Congo ezali te tosala Aden batianga kraka na uta prison ti SMK SMK eza na ville oui hôpital nakenda ti SMK bazwa baprélevanga bapréleve mwana bapréleve mama et que Afrique du Sud $3500 dépense wana sur une de ces dépenses wana ti nabima prison j'ai dépensé $17000 nabima prison maboko ti lelo nakokosomba sous voiture te ti lelo donc bato batikala babiloko wana mutu ke barezo asala yango oui bato ebele ngai nakofunda papa Molière te na justice nga na mona nzambe nakofundaka ye te nakofunda ye te nga na mona nzambe bible elobi toyeba kolimbisa eza na Matthieu 12:6 faut toyeba kolimbisa naluka yango natanga yango rapide oui nga naza évangéliste mais na bato ebele boye naza évangéliste kati na nkolo toso totangi na Matthieu 6:12 Matthieu 6:12 elobi Jésus nous apprend à prier, pardonner nous nos offenses comme nous aussi pardonnons à ceux qui nous ont offensés. C'est ça. Amen. Et si na limbisa papa Molière. Mabe asalanga si na limbisa. Mais na sengi kaka na papa Molière leka na TV. Oloba makambo okosaki ke okosaki a démentir ba mensonge ke ezaki ba mensonge na kosaki pona kosa mbongo na chaîne nanga boyo yebite papa Molière eza politique na ye akenda luka ba dossier partout na ba instance ebele pona atyango na télé ba balanda po ba publicité na chaîne ne yebite yebi combien ngai komo na ngai kotisa na Molière. Donc, azombongo na kombo na yo. Oyebi, sunga na nga posa mbongo na yo na te. Na nga posa te. Mais na droit ya oyebisa dédommager. Na bo na nga ko dédommager na lingi na nga te. Nga linga lo bakaka ke mbamba lo baki. Ce sont de mensonges. Voilà, merci beaucoup Moyoki, président Joël Barezo oyo alobi ke papa Molière aleka na TV aloba ba biloko nyonso aloba surie ezalaki ba mensonge. Président Joël Barezo oponi quand ya famille Libota pona ezalaki recommandation nzambe ndi mutayebisaki yo na mataki ngomba pendant 1 mois et demi chaque jour sur la line na mona ka elonga mama Bellevue asiminga loboka telemisi ngai bisi OK moi Joël Barezo Pointoli et Mars vient à famille Libota. Oui, oui. Mais les lots dans la famille Libota, ce qu'on dit que na internet, ils ont la rana. Quand na bien, na nga ofinga le roi pas Molière. Mutu moko te ofinga pas Molière. Parce que ba nga ba finga nga nini? Pour pas Molière afinga yo na makambo ko tso prison. Nga sko ba finga nga nini? Pour maman pas Molière, ba nga ba yebisanga violer. Siko maman pas Molière za lokuta. Est-ce que vous avez fait donc, vous avez fait un film. Vous avez fait un film. Est-ce que vous avez fait un film? Est-ce que vous avez fait un film? Vous avez fait un film. Vous avez fait un film. Si il faut aller à la télé, c'est tout. Vous avez fait un film. Baba Cook, Baba film. Bango soki oye mpanda famille bote comme ennemi na bango en tout cas ça problème était mo vignon ces arabongo eza na bato ba linga yo eza bato ba linga yo te o linga finga ngeza problème te bamba bato na so ba finga bo finga bino ngakasi nga na permettre bino bo finga na bino ngakasi donc baba cook o nyoso pondo comme famille bota boye ngai naza procureur général ya famille bota na ye ko finga te na ye bisika bolingo eza na yebisika bolingo eza mama Bellevue ayedanga avanga na loba naza famille Bota na yebisika bolingo eza na yebisika so otali mwasi boy moso mama Bellevue afandi so otali ye o refléter gloire ya Nzambe gloire ya Nzambe famille Libota c'est kaza mama ça pe na bato sosoka ba vandi boy ba refléter gloire ya Nzambe te ndenge lobi pour lobi bela ouais na yoki ngana lobi na bele na lobi ngai naza na nga famille Libota
na nimi na famille libota po famille libota ese belé na mokili na fandaki na taki bisika ni na kozala ya mutema malamu eza famille libota yango na ye na famille libota omona ki c'est non so ko analyser ka maloba na yo analyser talaki omoni place bolingo ezali ndeza na famille ozoka te famille libota c'est otaki pe place mususu otali obi place o bolingo ezate moyena ya ezate na ke no tuna nzambe na raison na kutango pété na tala pété c'est que omona on peut itina te hein na tala te na raison na te ngai na yebi na nga famille libota yo so yebi misusu etali yo donc yo yebi no ka famille ngai kaka mama Belleville la patrona ngai kaka famille libota so yo yebi misusu be existaka etali yo ngai na yebi na nga ya nzambe yo za depa nzambe ko mota so batu mususu c'est un sens ota su satana yo na yo ndo rebi mais est-ce que oyebi ke ndeko na yo oyo bosalaka ne mosala moko oyo aza collègue na yo ya mosala azalaka mpe na bato na ye oyo basoutenaka ye nani Sila Bisalo azalaka na donc bandaka lobo ndo oloba ye te olobi ye nde sikoyo nalobi sikoyo donc oyo ndo oloba na bato mosusu te ye aza na bato na ye bakuka nalobi boye sitoko okomi famille libota okise kocreye baennemi baennemi wana misusu peut-être misusu oyo ngai baennemi esala nge eloko te po mutu moto ofingo lokwa pamoliere nana ofingo pamoliere mutu aza te naza mboko lokwa pamoliere mutu aza te naza mokolo lokwa pamoliere naza bakoko lokwa pamoliere mutu te naza munene lokwa pamoliere na munene mpe na kati mais pamoliere aza kofo te bato misusu bakofo baza loba so baza bapapa bayafinga nga so baza bamama oyo naposa kaka bapapa nde bayafingo bamama te pamoliere aza responsable aza na famille aza na bana soki kaka bato moko ya bato moko boye aza mama bakomofinga seke mama bango azaka papa nzambe na ngai ye est-ce que ozoyebaki bapopo na mosusu ekoshoke bato mosusu ngai nalobi papa moli aza papa finga ngai mais soki bato moko boye ya bakomofinga nga soki lider na bango aza mama seke mama bango aza papa po ngai asengi nde bapapa bafinga ngai nzambe na ngai te popo eshoke bato fo eleka te popo ekoshoke bato ese nga natangi koma mutu te shoti mapanda mama isa ese natangi koma mutu en tout cas tangi mutu la prophétesse Ramboyo est-ce natangi koma mutu en tout cas place wana utangi ko papa molière o ngana okanga tisi le manager Benji est-ce natangi koma mutu en tout cas mutu moko te koka ba warrior kobe Jerry est-ce natangi koma mutu en tout cas yokio na kombo mutu moko te bon siko donc na basiste question na ngati nabi ndeko na yo Sila Bisalo azalaka na bato na ye o basoutenaka ye na pesi mbote bisika azali oui o pesi mbote ba soutenir ye c'est ba soutenir ye est-ce que ozo pe temps ya ko zoyer ya ko tuna ye mususu ba ngai naza famille libota ngai natalaka mamba famille libota ba côté mususu talaka baza bandeko na biso ba congolais ba congolaises on est ensemble ngai awa nazoloma mamba famille libota donc mamba mamususu oyo concerné nga te wana makambo etali yo c'est bon et bon oyo bato bakoya ofinga oso baza ba mibali etali bango bafinga na bango bakokena pa moliere te bakokena pa moliere te pa moliere baleka bango kala chimukolo baleka bango na mbongo na munene na bachaîne tout na libumu oh yo ndo lobi libumu yo mutu lobaki voilà papa moliere aza bafoke bela reporter plainte vitali yo mutolobi bo ngai te ngai azonda juste ba ngai to unana papa moliere piken nalonga ye na justice na mbongo na ebele etake na nzambe nalonga ye yo oluka baproblème na papa moliere tika nga nde nalobaka mamba papa moliere yo te biso ezalaka moto na bibo ngana zo ba ngana yambi yo ngana zo répéter ngai na lobi mambo lobi ya munene wana na lobi yango te ya munene lobi te yo lobi munene te wana retira ngo yo mo na stock ezaka ngam na lobi o singa na retira yo lobi bato bazalo kwa papa moliere bazande nini kasi nakanga na lobi ngai na lobi papa moliere aleka na TV aloba mambo aloba keza lokuta c'est tout bato o ba ofinga yo bazalo kwa papa moliere te na suki wana na suki wana o suki wana na suki wana Prison ezaka pasi bafuno na parquet dommage intérêt moto dénonciation calomnieuse imputation dommageable
nayebi yango nayebi ke na te fe na koleka na koma mutu na boloyenge te nayebi ke ntango naoloba likambo fo naza na raison okoya tolamuki bondo finga mutu bakokanga o. Oui, c'est ça. Voilà, diffamation, biloko wana nyonso bakangela yango. Bakokangelo. Voilà, président Joël Barrezo tokomi na biso koma na suka le 29 mars 2025 ezali na événement. Voilà, mikolo na baka cha date, bo cha pe date, quand mingi te famille Bota na Paris. Et ya dans la coulisse. Salle moko munene na Paris. Bientôt là, bah au monde la famille Bota à partout États-Unis bo se préparer déjà na Paris. Faire cha date c'est ça. Bo cha date. Bocha date. Dans les le 29 nous allons donc tout système cérémoniel les camamions sur les cas vraiment. Merci beaucoup na bandeko nyonso bozota langa. Donc famille Bota toujours. Voilà, famille Bota toujours, président Joël Barrezo. En tout cas Tokolukayo, to ndenge to bakine bandi Tokolukayo to zwa. Mademoiselle Belé photo solo. Ndenge to solo la nyonso. Non beto ba solo ba mon entiemi. Ndenge prison bukanaka. Yo posaka na kati tango na Nazaraki. Beto lo. Kaba ndo boka boye ndenge. Nyonso tile na ndika no beta lisasi. Ah, oh, on va voir et ça, on va refaire tout ce télé. Ah, Nico, ouais, si le n'a indiqué. Ah, on a bête en moi, mais la monnaie. Ah, ma bête. Ah, trop bête, ma bête, petite. Voilà, merci beaucoup, président Joël Barrezo, pour nous disposer tant vraiment. Merci beaucoup pour nous condima to joyeux na plateau na biso, to comme na biso na suka, mot de la fin et puis la dédicace. Merci beaucoup. Bientôt là, YouTube Barrezo Cinéma Zoya. Les 29 tous à la wana na showbiz. Voilà. Famille Bota toujours ensemble, to éviter ka mafinga. Ils allaient vraiment bien ma casse. Donc merci beaucoup na bandeko nyonso blandi biso choti mapanda lisusu. Maman Sera la prophétesse. Fiston Lomé. Bambo Tebele Bele. Merci beaucoup. Bye bye, bisous. Ma dédicace Cécilie. Voilà, merci beaucoup. Tout a commencé en bonté, fini avec joie. C'était la lèvre de votre humble serviteur, le petit-fils d'un bon maître, l'artiste. Je suis Exode Mikebi. Voilà, nous sommes à la fin. Mbote Belé, na maman Sandra Bisanga. Motema papa Francis. Maman Sandra Bisanga, motema papa Francis. Mbote Belé na Ziko Mayo, zete ya mbongo na Petro Congo. Ziko Mayo. Soki mbule zio na machine na Petro Congo. Na peso numéro na olala, flat eza kitoko na sepe wana na Petro Congo. Condition à bezali. Le patron Ziko Mayo, zete ya mbongo. Na Petro Congo, on a souki vraiment. En tout cas, place à un souki. Voilà, merci beaucoup. Je profite pour vous dire un grand merci à celui qu'on appelle Esta Morena, la parisienne de l'X. Merci beaucoup pour l'assistance. Il y a des connaissances Nyoso Bazali, Awa, Papa Migra Malundi, Bams Matondo, Papa Jerry, Kobetox, Koko Yabawarion, Deyo, Batu Nyoso Bazali, vraiment Awa, Bambote Nabilo, Bambote Belena, Eldina, Mikebi, Gradi, Mikebi, Bambote Bele, et pas Inayo, pourquoi pas, la famille Riziki. Mobimba, Sandra Riziki et puis Espérance Riziki, Bambote Ebele. Voilà, Bambote Ebele n'a ni tache, ni bouton, ni vergeture. Moi sur ya 1m80, moi sur ya Tonda, Azalaka Nanzela, Elinu, Azalaka ni États-Unis, plus 1, Mama Wivine, Mukanga. Mukoko mama na Samantha pesa vraiment Samantha mbote émission ya lelo to suki na biso awa émission eko suka boite soki na lobby kombo ya mutu moko to azalaka très cher pour ngai maman Claudine Bawete. C'est par là que nous mettrons un terme dans notre émission d'aujourd'hui. Restez chez vous, que la paix du Seigneur règne dans votre maison. Au revoir, bye bye.
Jemima Ibele alobi aweza masolo ya bato ya mayele 24 heures sur 24 heures. S'abonner na yo et consommer information ndenge esengeli. Ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre et pas ya Jemima Ibele.